En passant, je vais définir Papa Alain. Papa Alain Azali, un artiste comédien, un artiste libre. Papa Alain Azali, polyvalent. Et Papa Alain, c'est un papa qui se respecte. Papa Alain, c'est un artiste qui a tous les atouts. Oyo akoki ko prester na kwenyonso ya mokili. Par rapport à appréciation, na considération, oyo invitation, ba pesiye pour akendo ko jouer. SB, hein, Silabissano TV. On est là avec une nouvelle film. Bah, bonnet mignon surtout. Bon, on a film, on a beaucoup mignon surtout. La film qui toque. Tout ça toujours, on a un service dans le pour tous ceux qui savent toujours. Donc, nous avons mignon surtout. Nous allons. Hein? Claude Kolongo, Sam Konkou, hein, Maman Beloti Kinou, donc Maman Aimé Konkou, Maestro Ikwa, hein, mon thème Cynthia Lomponda, donc Ruth Kelalo, Claudine Beloko, Lemagela, Patrick Manzanza, Lemagela, Patrick Manzanza. On est toujours ensemble. Donc, Edith Nyandé, Nicole Kassongo, donc, tout, na Pessimino, Bambote, Belé. Donc, on est ensemble. Anna Loufoua, donc, Bambote Belé, Roche, ingénieur, Rochelec, Napesio Mbote Mingi, Jonathan Ngana, donc Petit mais costaud, donc Mbote Clarisse Mbala, Narata Frédicide, Ismaël Mandiangou, Mbote Patima Bana, petit frère propre, na Mama Yolande. Nous surtout Mbote. Oh, je papa là, je l'adore beaucoup mon vieux. Patricia, mon ami personnel. Patricia, mon ami personnel, hein? Notre ami personnel, hein? Nous na Tina, Babi, tout le monde a vu nous les gars qui Maman busy. Mondele, Babi, maman présidente, il y a force tranquille. Aïe! Eh, Babi, on va s'en aller. Maman Domitille, ma Kienza, la plus belle maman, a dit Londolé. Hein, Babi, on va s'en aller. Babi, meilleur couple, à toi, maman, il y a ni tout. Service traiteur, la providence, papa, les camarades, dans la ligne, ok. Il y a Nicolas, non, la patronne, la Milika Bongo. On a Stella Mboyo. Stella Mboyo, la patronne. Mimika Bongo, comme appelle la patronne, il y a Alain Mabana. Parce que moi, il y a la Canada, à toi, autorité morale, Sarah Moutela, héritier Wax, na Waterloo, à toi, Mireille Monde, Babi Mosandina, Minou, Lili Mayou, Babi Mosiama, Politonda, à la Mingi, merci. Il y a Bissobetolinga, Abino Babi, à tous les abakouks, le SB. Maman, respect. La maman, Mazozo. Tope Simbote la ende, Mazozo. Tope Simbote. N'a accompagné, mais accompagnatrice n'a pas payé. Merci, Théo, Tope Pelio la mole. Ah, Mazozo la ende, Tope Pelio. Il est au beau santé, Babicola, mais qui est belé. En tout cas, tu n'as pas vu, ça tellement est belé, tu peux pas. Batonner surtout à la prochaine, que dans le temps, Bosani, de l'Inarabino Kana Mutema. À toi, Montana qui nous, à toi, le seul vieux qui me reste, c'est son quoi, vite. Babi et Mikolo, on baigne botika nyoso bout. Tout ça, la moussala Nabango. La canisi pe bachelinga une petite vidéo. Au bozo, on a déjà Mama Top en route pour Kinshasa. Nga nazo kinde pour que nous Mama Top. Alors, na télémika juste quelque part, na stationné juste quelque part. Pour na luka moina ça la cette petite vidéo.
pour faire comprendre aux gens, pour expliquer aux gens par rapport à ma préoccupation, par rapport à ma appel, par rapport à ma message aux nuances on a vu, il y a ébélé sur ce qui concerne le sujet, il y a papa Alain. Yango Bomoni, n'a vu vraiment risque na télémi, non ça la vidéo à partir du téléphone nanga. Pourquoi ces gens-là, Monique, moment oyo, ezali moment oyo, peut-être, tout le cas, créer que papa Alain à se réconcilier na madame Sila. Mais la réconciliation est un peu ma bête, hein, à ce que moi je sache. La réconciliation est ma bête, mais bah se réconcilier lorsque bozali na mabe oyo asalaki oyo mabe bozalaki na incompréhension bozalaki na mabe moko boye botambola ki ndenge mo boye que de part et d'autre boyo kana quitté allez du coup boye bo se réconcilier. Est-ce que madame Sila avec papa Alain bakana problème? Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bandeko Balandi à émission Le Code de Bonne Conduite. Soyez les bienvenus. Moi c'est votre frère Tadji Ngalapa. Comme d'habitude, naya na memela bino makambu ya malamu. Comme d'habitude, na memela bino babiloko bino bosepelaka na yango. Aujourd'hui, je vous amène cette histoire de papa Alain. Il y a une vidéo de papa Alain qui circule, que beaucoup de personnes batindelinga ba lien, batu belé batindelinga ba message, nazu appelle depuis lobi na butu, tisiko na tongo. Na betaki yango kara, je me suis dit bah non kipé na nga ngote. Le col na yebaki vérité, il y a vidéo na, je me suis dit non kipé na nga ngote, mais là en tout cas et comment commander moi grave. Et comment commander moi grave, il y a certaines personnes qui veulent salir l'image, il y a papa Alain. L'image de papa Alain, je parlais de papa Serge, excusez-moi, l'image de papa Alain. Papa Alain, je pense que Bissonio Sotoyebi, qui est papa Alain Azanan. Mais moi, je vais définir papa Alain. Nande Tozo Solaboyna pour définir papa Alain, qui est papa Alain. Parce que cette vidéo, nous avons spécialement pour na papa Alain, pour la vidéo où il y a papa Alain, et qui circulé dans les réseaux sociaux. Alors, le pourquoi il y a vidéo qui circulé dans la place publique pour na papa Alain, ngaina bino to ko découvrir ensemble na kati ya vidéo. Mais au départ, je vous dirais que papa Alain, c'est un artiste et comédien qui est libre. Papa Alain est un artiste qui a joué, à travailler dans la place Nyonso, où il a invitation. Place où papa Alain a il est respecté, honoré, considéré. Parce qu'il est libre. Papa Alain est libre. Donc libre, est libre. Alors pourquoi les gens veulent saluer encore une fois l'image de papa Alain? Pourquoi les gens cherchent aujourd'hui au bino bobenga kapo ya papa Alain? Pourquoi les gens bazo actualiser les lots ba vidéo il y a papa Alain? Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? En tout cas, je vais essayer de vous expliquer nakati ya émission onga nazo sa la bino nakanisi. Je suis dans la voiture. Je partais pour l'aéroport pour qu'il ne cause mama top na délégation Nyonso au bazozonga lelo ba uti Côte d'Ivoire ba uto sala musala na bango na kanisi pe ba chelinga une petite vidéo au bozomona on a déjà mama top en route pour Kinshasa nga nazo kende pour qu'il nous mama top. Alors na télémika juste quelque part na stationné ka juste quelque part pour na luka mona sala cette petite vidéo pour faire comprendre aux gens, pour expliquer aux gens par rapport à ma préoccupation, par rapport à ma appel, par rapport à ma message aux nuances on a vu, il y a ébélé sur ce qui concerne le sujet, il y a papa Alain. Yango Bomoni, n'a vu vraiment risque na télémi, non ça la vidéo à partir du téléphone nanga. Je ne peux jamais parler de papa Alain sans pour autant Nalobela, Bellard Production. Je ne peux jamais faire une émission sans pour autant me référer à Belleville Télévision. Parce que je suis parmi les travailleurs et les communicateurs de Belleville Télévision, na Bellard Production. Mes frères et sœurs, je viens vous annoncer que chez Belleville Télévision, nous avons un film, na combo ya indécrottable, au 14e épisode, Ezokota Lelo. 14e épisode, Ezokota Lelo na Belleville Télévision. Vous savez, comme Bellard Production est une machine de production, Mbala Moko Lelo affiche Oyo Bacheli Bino Wana et Utiko Bima Lelo.
pour et annoncer biso téléphone on a habité nous avons monsieur Koufi ton vraiment habité. Ouais, na simbiango pe na maboko je suis fatigué. Oui, affiche wana pour et annoncer biso que juste après indécrottable tokozwa que juste après indécrottable tokozwa filmer Obino Bozo komona wana. C'est comme ça on appelle Belleville Télévision. Bellard Production est une machine à production. Bossa la confiance na Belleville Télévision, bossa la confiance na Bellard Production, bossa la confiance na Mosala oh mama Belleville Azoko Sala. Voilà pourquoi aujourd'hui soutenir Belleville c'est soutenir tous les artistes congolais. Regardez sur cette affiche. Les alliés n'ont pas visage à Batunion sur Obino Bolingaka. Ba décor bazana, ba Naomi baza, ba maman Belleville baza, ba maman Nabiso Nyonso, ba papa Nabiso Nyonso baza. Et même peut-être que depuis Davina Sali retourne à la scène, peut-être que la film à Liboso, où Davina a participé ou bien Oyo filmé à Davina à Liboso, ou et que la diffusé la Belleville Télévision. En tout cas, c'est un bon film alors. Bokende. Botala, Bozoata vraiment Yakota la film et vous ne serez pas dessus bientôt et que vous allez disponible dans Belleville Télévision. Mais laissez-moi vous signifier que le 7 juillet c'est mon anniversaire. Le 7 juillet c'est mon anniversaire. Le 7 juillet nous avons ça la grâce. J'aurai une année de plus. J'aurai une année de plus le 7 juillet ici. Et bah message Nabino. Encouragement Nabino, le cadeau, le souhait, et vous avez quelque chose de bien pour moi. Que le bon Dieu vous bénisse. Nous avons allé à Azala Nabino, nous avons allé à Apé Sabino et Belé. Bisoto Rosalawana, nous avons Apé Sakama Koki. Et j'en profite pour dédicacer Maman Bijoun Ketani, mon père papa Jean-Pascal Leka. J'en profite pour dire un grand merci à mon amour de sœur Katez. J'en profite pour dire un grand merci à Aurélie Mafouka. Je vais encore profiter pour saluer Bongo, maman Marie Tabora, maman Diasonama, maman Émilie Setimaïnga, orphelinat La Vida, c'est-à-dire Ebisika Boni Boko Sungabana, orphelinat La Vida Ezana, maman Madeleine Aketa, maman Nathalie Nana Mosibu. Nzambe azala na bino ba mama nyonso bolinganga mama Diasonama la mère des opprimés maman Marie Tabora Nzambe a continué kozala na bino biso to continuer ka kosala musala na biso. Je partais en tout cas, je partais alors na lobby non je nasalaka petite vidéo oyo pour na koluka moya ko expliquer bino situation il y a papa Alain ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les gens veulent faire avec les images? Il y a papa Alain. Je vous laisse d'abord suivre l'extrait à film Nabiso indécrottable na Belleville Télévision et puis on se retrouve tout justement après pour continuer la vidéo. On a Sabino Sikoyo. Qu'est-ce qui est caché derrière cette vidéo? Merci. On n'est pas content. Banda bongo. Parce que vous êtes allé voir le médecin à l'hôpital, soit disant qu'il va débrancher papa. Tata moi si. Toi qui es pétozo, on a toza wapi. Beaucoup de moments, on filme. Bisakanato. En tout cas, excusez-moi de vous dire ou de vous parler comme ça. Mais beaucoup de moments, on nime. Donc vous pensez que vous avez le pouvoir de décider sur la vie de notre père. Tout le fait que Azan de Konabino, mais il a une famille. Il a eu à fonder sa propre famille. Donc, bino bokende bo babo menabiso papa kakaboy. Non, qui dit ça mon moté a vini s'il te plaît. S'il te plaît. Té, au moins net singa penza na pire esprit. Net y a vini, qu'on se le dise. Importance non la famille on peut normalement on peut discuter. Désolé. La fois passée tu as voulu nous cracher babiloko que non biso to traitakayo de tout et de rien parce que to bandé ko senga yo OK ko kiper papa. Oh lelo bino yo so bo bimisi ba griffe na bino pour avoir ses affaires. Papa JR, en tout cas, marambo papa na biso, boti ki la biso charge na ye. Soki okufa. Oui, na ndimi yango. Soki okufa, soki obika, ana bana mikolo nde tozabu. Tozoye en charge. Yo ti ozoloba. Donc tu ne vois pas là. Le lait de pamba. Yo Turbo.
papa no tikala kutu koloba nanga mabete yozo fongola mnongo loba ayeba ete ke boza bandoki Dokeni. boza bandoki ayeba ki yango Yokeni yo. ya na ili lobaka Yokeni. ayeba ete ke boza Bongo ezokende bele ça na nina papa na biso il allait vous chasser mais makolo na bino na ndako engo kota te nana ko chasser papa Turbo il allait vous chasser kaka sa chasser abika kasa chasser total mutu dansa comme moribo azo vivre kana na mupepe ba changer le ba tieni ni bombono lobi ba tieni bombono na ba ke nini moko za combien tozo futa na mbongo na bino fo mbongo na yie moko bongo siko mbongo ngo soka kufi mbongo ko tikala te ba ko kunde na manzako yo kunde na mbongo boni ko boni bino nde bozawa na se papa na kufi atike longo te pour vivre il faut tirer quand même mbongo bongo zo chila ka l'hôpital et ça ka l'hôpital to lo bate c'est pas débrancher le nyama beza azana déjà ko kufa mutase na commencer combien de jours Miloski tika omoni balobaka mwana mukewa telemela ka bakulu aza ndoki donc ndoki na bino nde boche papa na bino aza bon bosi boboma ye akufa na ye ali ba biso toyoka ka pasi na kolala wa na kolotaka bandoto mikolo nyonso Turbo a kolala na hôpital na pema na yete na pema ya ba machine mais on a qu'à débrancher na ko demander ko nga souffrir te bon moneza swana te bosi bolie bino bon débrancher papa na ngate bano baza bakindo bon débrancher papa na attendez poste qu'on ndenge ça wana je crois que vous soyez et loko moko te ya Turbo bino puisque na siko ndé na confirmer que vous êtes des sorcières les deux là bozola la kuno hôpital tenga la li 2 jours en hôpital bino bozola ya vini yo kukoloba bino bale bobenga a pona ke na ke na kosukola nani papa bino te oboyaka bobenga na nanda tu avais refusé soki Turbo azaki na mwana mobali papa comment on va solo bon sukola peut c'est important olivier soki azate yango benga inga et puis na ana nyokomi na kata ya ndako na sali misale belé papa ko et puis les balé boza miti on mabe loba ndoki papa pardon soki papa Turbo azaki en vie anga bana roboni c'est nini il a venu rectifier maman Toloba non rectifie ça ok d'accord oui si papa Turbo azaki koloba azaki en bonne satana wa de papa j'ai papa bo débrancher na nyoko mais ça nyo comment yebo ko senga bo débrancher ya kende parce que nyo kwami maman ni ba ede bino ko mona mo pour biso bana papa Turbo to décider ti nzambe akobenga papa na biso soki nzambe abengi ye tokolela ye mais lokola no nzambe abengi ye te boza na droit te ya okepa de beta soki ngai na za tata na yo te yo beteli oui non c'est là to kunda Turbo au nom de Jésus c'est là to kunda Turbo notre papa est en vie on a mort à dire Nicolas la biso Turbo na lokumu yo ndo okufa liboso papa yo pe am to okufa puis to kunono ne te yo pe ndo ke kwa ba mitima bolingo na liputa batumbi openza daili keni conseil bozabana nike botanga wana baolakisa ya misapi bosi pe bambongo na bino babali bino bokebe bosi pe bamapangu na bino obeta gazon abeta gazon na JR si dondo bila bongo tata na bongo tika be bilo bangu dondo na bongo tata na on a dit pe bola mukite obeta gazon na bikolo oui ngadi ana prometteur que okopando takwalo le parce que c'est votre monde bino mboza banzambo pe nzamba atinda pe ana samo yo éducation ça ko ba bana malonga ba moyo éducation kutu mama na tika so na combien de mois te tika au monde boza osiko je prends des décisions ko bimana binwa na ndako oyo iko mipe et puis on va la faire que des bozela tima tanga ko conduire Turbo esili boko kunda papa te afoko ya le langage wana boko kunda ete OK papa on comprend to kunda ete to kotumba poussière papa JR ne to tumba e yo papa kina yo ko oui okotumba ma papa JR yo okotumba ma papa JR des sans effet ya papa so fait sans effet. Voilà, nous sommes là, en tout cas nous sommes de retour hein, après l'extrait à film Nabiso indécrottable, nous sommes là. Nous sommes de retour, je suis en direct de Kinshasa. Bandeko film et on a 14e épisode des Okota Lelo na Belle Vie Télévision bo kende bo tala bo zwa temps ebele ya kota la film et on a et ko sunga bino na makambo ebele alors na ndenga bonzambe biso tozali tozo ko continuer na kanisi wana na mopanzi nanga. Vous avez vu que c'est la photo de Maman Top
déjà en route pour l'aéroport. Le long de Mama Top Azozonga Kinshasa. Vous comprendre que qualité à vidéo et vous avez vraiment quitté côté. Parce que je suis en train de faire ça dans la voiture. Et puis voilà quoi. Donc Mama Top Azozonga Kinshasa Lelo. Comprenez que nous sommes en route pour aller chercher Mama Top. Voilà. Film indécrottable déjà le 14e épisode et Zokota pour sa confiance dans Belle Vie Télévision. Focus encore une fois Belle Vie Télévision et vous ne serez pas dessus dans Belle Vie Télévision. Makamama lamu ezoko salema na Belle Vie Télévision biloko malamu ezoko leka kuna na Belle Vie Télévision zali Yerusalem. Voilà. Bande Malandi ya Top Télévision. Depuis hier, j'ai commencé à recevoir de liens, le message, les appels sur ce qui concerne Papa Alain. En passant, je vais définir Papa Alain. Papa Alain Azali, un artiste comédien, un artiste libre. Papa Alain Azali, polyvalent. Et Papa Alain, c'est un papa qui se respecte. Papa Alain, c'est un artiste qui a tous les atouts. Oyo akoki ko prester na kwenyonso ya mokili. Par rapport à appréciation, na considération, oyo invitation, ba pesiye pour akendoko jouer. Ok? Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui, ceux qui par exemple, bon moni Papa Alain a tourné et pas Moutoumoussous, Papa Alain est libre. Mais je vais vous dire un truc. Vous devez savoir, parce que vidéo ango yango na chiwana likolo, vous devez savoir que Papa Alain Azali Papa Oyo a ses respectaka. Azali Papa Oyo Azana ba potentiel. Azali Papa Oyo Azana mayele Azana conscience. Et akoki jamais ko tomber na ba piège ou bien na ba erreur moko boy o bande ko ebele bakenda ko kweya na kati ya ba erreur wana. Papa Alain est un papa Oyo lelo de ye moko azali na ba souvenir ya mabe na ya malamu ya biso ba communicateur o tolobela kabango. Papa Alain aujourd'hui azali sans ignorer sur tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ok? Papa Alain azali na ba nyonso o ezo koleka na réseaux sociaux. Papa Alain c'est pas une personne oyo il faut to expliquer ye makambu. Papa Alain c'est un papa que nous tous tolingaka ye mingi. Ba fan ya Papa Alain. Bato bolinga musala Papa Alain asalaka. Même bande konanga ya famille Libota, même bande konanga ya ba Pesha Love, bande konanga ya ba fan ya Mama Top, bande konanga ba fan ya Mama Dinana la douce. Je vais vous dire un truc. Eza na campagne moko et salema awa na réseaux sociaux ou bien ezalaka na ba organisation moko ezalaka na ba réseaux sociaux awa, ba objectif na bango ezalaka pour vous détruire, pour vous nuire. Et pour nous la bino makamou ya lokuta. La majorité des choses que les gens vous amènent, que les gens vous apportent, que les gens vous racontent, ce sont de bêtises. Ce sont de n'importe quoi. Ce sont des choses où tu vas créer, baluki moyen, ba yinisa X na Y, baluki moyen, ba yinisa Y na Z. La vidéo où ils ont circulé que Papa Alain a zongani na sila, Papa Alain à qui qu'on se réconcilier na Sila, Papa Alain avec Sila maintenant ça va, Papa Alain. Bande konanga, oyebi, le monde où nous sommes, c'est un monde où ils allaient dirigé par le diable. C'est un monde où les gens acceptent facilement le mabé. C'est un monde où les gens baza vraiment accro na bêtise. Et je pense que parmi ceux qui sont accros à la bêtise, Papa Alain n'est pas parmi ces mondes-là. C'est un papa qui se respecte. C'est un papa qui a des potentiels très élevés. Et d'ailleurs, Papa Alain n'est pas dans des écuries. La vidéo que vous voyez là, c'est une ancienne vidéo. C'est une ancienne, donc je vous dis une ancienne vidéo. Oyo, lorsque Chenwana et Fongwama, nakanisi bomona ba vidéo ya ba Mama Belle Vie, ba vidéo ya ba Papa Lombe, ba vidéo ya ba Mama Ursile, ba vidéo ya ba Mama Dinana, ba comédien nyonso ka ndeza la kaso ndeko na bino afongoli si et loko asika ba kindaka pona kopesa ndeko na bango mais forte.
bakendaka mpona kopesa bandeko na bango main forte. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. C'est comme ça que papa Alain peut akenda pour apesa ndeko na ye ba main forte. Papa Alain a tourné aussi na kata chaîne wana bino boza sans ignorer. Et aujourd'hui ekozala surpris te soki bomoni bazui ba vidéo ya papa Alain akala ba komi ko bandela yango pona koluka ko créer peut-être batu oyo ba monaka papa Alain responsable, papa Alain est dans ses droits, papa Alain azana ba logique na ye, ba monaka peut-être papa Alain voilà, ba bimisaye mo ndenge moko boui. Parce que ce sont des anciennes vidéos, lorsque les gens bazoko se permettre de prendre ces vidéos là, ya ko bandela yango, likolo na yango bazana objectif na bango bazo viser. Alors, ne cédez pas, ne donnez pas la place à n'importe qui. Et moi, je vous confirme que c'est une ancienne vidéo. D'ailleurs, papa Alain a dédicacé na vidéo na batouana baza sous vivante, batouana ba kufa. Mais pourquoi ces gens-là balingi ko bimisa vidéo na temps oyo? Pourquoi batouana ba se permettre que temps oyo, ba moni temps o bango bakoki ko luka pour afficher papa Alain? Pourquoi ces gens-là monique moment oyo ezali moment oyo peut-être to lukato créer que papa Alain a se réconcilier na madame Sila? Mais la réconciliation est un peu ma bête, hein, à ce que moi je sache. La réconciliation est ma bête, mais ba se réconcilier car lorsque bozali na mabe oyo asalaki oyo mabe, bozalaki na incompréhension, bozalaki na mabe moko boye, botambola ki ndenge mo boye que de part et d'autre boyo kana kité, allez du coup boye bo se réconcilier. Est-ce que madame Sila avec papa Alain bakana problème? Est-ce que papa Alain avec madame Sila baba welele loko? C'est comme ça que nous vous disons ceci, mes frères et sœurs. Bandeko oyo bazali machine ya destruction ya ba carrière, ya ba comédien. Ils ont détruit le carrière de madame Sila. Ils veulent maintenant détruire la carrière ya bandeko nyonso ya ba comédien ba kokanana bango. Na entre parenthèses nazo lingana zwa. Na yebsa kabino mettre fois ba maman, ba papa, bandeko nyonso bolanda gabiso. La majorité de personnes à YouTube bazaka vérité. Il y a trop de mensonges, il y a trop de n'importe quoi. Batu nyonso obino bomonaka babalukaka ko apparaître na réseaux sociaux. Batouana bazalaka batu ya malamu te. Lelo de filles légères babengi bango ba influenceuse. Lelo le garçon sans niveau babengi bango ba rêve ya batu misusu. Pourquoi? Parce que bazo kolaksa bino vi mo boy oyo bango bazalaka na yango te. Ils se comportent très mal. Ils ont problème ya ba éducation ya na ba famille. Bazali na ba problème ya ba conduite na ba famille. Bazali na ba problème ya makambu ebele. Maintenant ba yebi déjà que ba vie na bango ezalaka ya kobeba. Ba osala nini? Bino nyonso bokoma na bango ndenge moko. Bino tout bokoma na bango ndenge moko eloko moko. Bokoma eloko moko bino nyonso. Moi je vous avais dit tantôt à Wanani Ndekonanga Karine, à ça émission moko pour dire que ba vie nyonso to benga ba vie ezala nango ba vie te kasi ezala ka bato bambaka biso, bato babimaka na biso. Mais c'est vrai. Aujourd'hui bozo komona likambo ya ye na Jimmy Belaou, c'est l'humiliation. Lobby azalaki vie nanga or vie waneza ya makamusu, c'est l'humiliation, c'est la femme qui est en train de moi si azoko sambwa. Les gens ne se respectent plus. Les gens ne se respectent plus à cause ya mokili. C'est pareil avec ce que vous voyez na bandeko na biso nyonso bazo ko entourer ba comédien mususu ba bandeko na biso bazo ko entourer ba musicien lelo ba masse ebele ba bomi ba carrière na bango justement ka pour na Europe pour akende Europe abomi carrière na ye. Aujourd'hui ba masse na biso ebele ba changer ba orientation sexuelle kaka po aluka moyen azala kimia na vie na ye azwa ba mbongo ba linga ye a banda ko apparaître na place publique.
Papa Alain Azali, un artiste libre au départ. Un artiste libre. C'est une ancienne vidéo. Oh, bandekwana, bazui, ba actualiser ango. Ba actualiser ango, ba yebitina, oh, ba actualiser vidéo ana. Alors, ba enyon so bopé sa papa Alain confiance. Et la nuit déjà, bandekomisu so ba solo la qui pena papa Alain. Papa Alain se porte très bien. Papa Alain, ce qui l'élopé a qui tourné et pas yande konaye oh ba outinaye groupe moko bango nyonso baba na simba. Eza mabete, eza normal parce que nulle part Papa Alain aloba kenga na otika la ko kende ko tourner kuna te. Nulle part Papa Alain azwa ba décision wana. Mais peut-être les bamabe na bango moko oyo basalaka ba comédien wana entre autres ba Papa Alain nde bakoma ko se reprocher na yango nde bakoma koyoka soni moye bazwa ba acteur minene lokola ba Papa Alain ezate. Mes frères, bino bae oboza ba fan ya Papa Alain, restez fan de Papa Alain jusqu'à l'infini. Bon continuer ko pesa Papa Alain confiance. Papa Alain azali artiste, azali acteur oyo place tout bakobenga ye akinosa musala na ye akosala na ndenge elongo bani. Mais pour cette fois-ci, je vous dirais que c'est une ancienne vidéo parce que batu belé ba mitungi samaki pour dire bon, batu pe bakoki pe ko mitungi sama parce que ba moni degré à façon o ba dénigrer batu lokola ba Papa Alain, ba Papa Serge. Ba moni degré ya ndenge ba chosifier ba lokola ba papa ba mama top lokola ba mama Milo ba moni degré ba mama Moseka o baza ba collègue na bango bazala insulter na degré moko boy impossible. Et aujourd'hui peut-être ceux qui mutu a moni Papa Alain ake ko tourner na chaîne wana mutu do amona ngo de eloko asika. Oui, c'est tout à fait normal, mais na koyeb sabino kaka au départ yaya Papa Alain aza libre. Papa Alain c'était papa nzami wani mo luka place nini na ko placer téléphone na loboko na lembi déjà loboko lembi d'ailleurs no katakala te. Donc Papa Alain aza libre et au tourner place nyonso alingi mais bocha Papa Alain na ba bêtise wana te boko ta Papa Alain na polémique wana te boya ko tenter na bino Papa Alain te po eloko ekosalema et pas Papa Alain eza nango te. Donc on a kata polémique père wana azalaka te na kata bêtise père wana azalaka te. Père wana asala musala na ye très bien na ndenge elongo bani. Père wana akina ko jouer partout bomo na kayedo jouer ka epa ya ba Papa Jérémy epa ya ba Mimi Kabeya epa ya ba bande kone nyonso o ba benga ye po ba kendo sa musala. Père wana kina ko jouer na ye bocha papa batu à l'aise bo utaki ko finga ye awa bo utaki ko chacha ye na ba miniature. Alors il est temps que le respect ya ba papa wana ezala restaurer lokola biso tozali. Nous sommes en train de restaurer le respect ya ba papa wana dans le seul souci ya ko promouvoir musala na bango. Alors to ko promouvoir musala na bango na bêtise te, to ko promouvoir musala na bango na ba n'importe quoi te oyo mama diasona ma alobaka mutunde personnalité. Mutunde fo aboya ba n'importe quoi. Mutunde fo aboya ba Machivi. Un homme c'est sa tête et non sa taille et non avoir na nyonso donc azanango. Voyez-vous un peu. Donc Papa Alain a joué nano kunate pour l'instant. Papa Alain waneza nango vidéo akala maman na biso afongola ka chaîne na ye azaka na besoin bande konaye ba assister ye bazala na ye ba tourner na ye ba pesa ba message ba bendela ye ba abonné. Et justement après ça chacun azo sala musala na ye na kwena bango ba sala musala na bango. Papa Alain pe azo sala musala na bango bien que ba Papa Alain lobby bazala ki batu oyo basala appel ya ba abonné. Ba Papa Alain bazaki batu oyo bazaki lokola ba pylone o etelmi sa chaîne wana. Mais lelo kaka ba même ba Papa Alain oyo musala ya ba sacrifice ebele ba sala po chaîne wana etelema kaka bango ba Papa Alain ba tupe ba koma ko finga bango koleka batu nyonso. C'est l'ingratitude. Comprenez que c'est comme ça que le monde ezoko tambola. Bo trouver ngo bizarre te, bo trouver ngo likambo sikate eza nango makambu. Donc ça le manango loboko elembi bakasi na changer na boui. Donc eza nango makambu. Et yakanango alors voilà Papa Alain est là. Il y a rien Papa Alain a joué na ekunate
eza ba vidéo ya kala ba actualiser na bango ango pona ko manquer makambo ya kosala, pona ko zanga actualité, pona ko zanga information, pona ba yebike bakoki jamais ko vivre sans ko tcha ba kombo ya ba papa Alain na makambo na bango bazo sala. C'est comme ça que les gens disent que les comédiens des fois vous accompagnez le bêtise. Oui, c'est à cause de tout ça. Tout ça et zo ko sala ke et bimaka lokola ba comédien baza ba irresponsable, lokola ba comédien bazo ko accompagner ba bêtise. Non. Non, les comédiens aujourd'hui, baza lisusu ndenge moko na ba comédien obino boyebaki lobité. Aujourd'hui, les comédiens ba mekoti si na bango na makambo na bango mosusu, chacun fait sa vie na ko na ye, chacun azo sala makambo na ye, chacun azo réfléchir nini au deux fois à la lobby, chacun azo organiser vie na ye. Alors botika ba vie ya ba comédien kimia basala mosala na bango bazala oyo baza bino lokola boza na nyonso botonda na nyonso bozala na kwe na bino, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Donc mutu moko o akoya ko kanga muninga nzela azalite. Papa Alain, que le bon Dieu vous bénisse, zala kimia batu nyonso bobenga kinga. Je ne voulais même pas faire cette vidéo, mais na sali yango parce que j'ai reçu les appels, j'ai reçu le message. Il y a des personnes oh babana ki omona mais papa Alain pena a sali trahison. Non, ako trahir nani pepo na nini. Papa Alain aza libre. Papa Alain aza libre, papa Nabiso. Donc voilà, c'est un peu ça. Bandeko balandi ya Top Media Télévision, c'était une façon de vous signifier que ezalaki vidéo mo akala nde ba actualiser et ba actualiser wana ba yebi pourquoi ba actualiser intérêt nango ezali nini. Biso tozo ko mona, tozo ko tala, tozo ko yoka, ba ko yoka goût, c'est-à-dire ba yoka goût na degré moko jusqu'à la fin et na kanisi cette fois-ci voilà, moi je vais démarrer maintenant dans aéroport qui nous a maman top ou na délégation nyonso au bazozonga Kinshasa lobe ko lekalelo. Merci.